Kombo nangai nkumu nembetwa Daniel. Yaya ya papa ya Sege. Biso toza bangala, toza bantomba kuta bikoro. Soki mutu akufi bakoya kote ya papa bakenda kota mama te. Donc lokwa na vandi awa naza kozila mokuzi na ye jibe piana to kutana na ya bengisa ngai. Papa obozora keno papa moko bimi na bandali. Biso libota to yebi ete. Soki na kosi bokotu na lempela bokotu na burompela. Makambo na zolo basoka za lokuta na famille na biso te yebi papa mususu te à part son père. Papa na ye azawa tozana papa mongu tozana awa na poma tete awa. Mon père on a fait l'interview to bien avec Fumu. Yende li konza famille na bango. OK. Yé vraiment li konzi ya famille ba Séguin. Père ba Séguin daya yende mutaboko la bango. Za cadet ya libota ya papa na biso. OK. Donc wana petit frère nanga. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Oh nini non 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 c'est sur na olota. Oui, papa Meka peut se présenter pour Batunion surtout Baza, Bakolanda biso dans le monde entier, baye bayo. Ngai kombo nangai nkumu nembetwa Daniel. Yaya ya papa ya Sege. Kombo ya papa na ye Mola Bobimbo. Leki na ngai ya suka na libumu na biso. Sege asaki accident, loko asaki accident. Tontuna ki ye mokozi na ye JB atindi ye na Inde. Asali kuna 1 mois et demi. Tango ba akomi kuna lokola nga na pe na koma na Indien na Inde nandimaki ke bakata ye lokolo. Parce que na Inde soko ke kuna ba yambi na hôpital na bango ba jongisi yote c'est que ekozala na Lubiko. Mais ça il y a 1 mois bakati le colo, mais il s'est fait que azali na cycle ebelé dans nzoto na ye. Et puis pota moto azali na cycle ebelé jusqu'à 500 hein, ezali pota po ebelé ça très difficile. Yango wana avant-hier aboya ki kolia biloko. Donc, dans le mardi, à Boykoli à Biloko, avec ceci, on a pota à tout, même au Simbaye, et puis à Ikokufa, lobby. Donc, le quoi on a vendu à Naza Kozila, Mokozina, et Jibe Piana, to Kutana, et Abengi Sangai, Poto Sola, Pona
korona ye ezonga awa. Voilà. Mwana wana akoli epai na ngai awa. Akoli epai ya petite sœur na ngai na Maluku. E ngai pe na kende epai na ye bato mingi bayebi ngai. Bayebi ngai. JB ye moko pe ayebi ke pour le moment matanga ezali epai na ngai na kozila ye po alakisa biso place oyo ya alingi loko aza mokonzi na ye puisque azalaki lisusu mwana ngai mpenza te. Akoma papa na ye JB aza akoma ni mokoli mobimba. Alors il faut nazila mokonzi na ye JB ayebisa ngai ndenge nini tokoki kosala. Voilà. Sege aza cadet ya libota ya papa na biso. Okay. Donc wana petit frère na ngai. Donc mort na ye vraiment epesi biso pasi kaka ndenge papa leki awuti koloba. Donc towana pasi. Yango ndenge eza wana toza awa na matanga ya petit frère. Merci. Zalinga ya matanga eza pa ya papa ya Sege. Awa na de la paix numéro 1. Soki baleki kaka se ya po matete. Bakomona mituka oya de la paix ezokota kaka étage wana ya liboso wana. Donc famille ya Sege mobimba baza wana bakokuta papa aza wana bandeko ne baza wana ba petite sœur baza wana famille mbato za wana. Donc tokoyamba mutu nyonso tu ya kolela na biso ensemble. Awa boza kota bo papa be manoko pe bakoya ndenge ezalaka. Biso toza bangala toza bantomba kuta bikoro. Soki mutu akufi bakoya kote ya papa bakenda kota mama te. Na famille ya mama na ye pe bakoya ko rejoindre biso awa. Parce que biso toza kote ya papa. Nga naza mwana tata mwasi. Donc toza awa matanga koza entre temps jibenda koyeba ko préciser place nini bako kolela parce que za mutu ya batu nyonso. Tozozela sikoyo aya kutana na noko na biso nde bakoyeba ozwa programme. Quelqu'un mignon abota ma place à kola, place biso nyonso to kola. Soki na koti borotuna lempela borotuna burompela. Makambo na zolo basoka za lokuta na famille na biso tebi papa mususu te à part son père. Papa na ye azawa tozana papa mongu tozana awa na poma tete awa. Papa obozora keno papa moko bimi na bandali biso libota toyebi ete. Toyebi papa wana te. Matanga eza awa na debonom poma tete biso tout oza résider awa famille nyonso za bata poto o baza musika bayebi ke matanga pa ba 5 millions manyata eza awa na poma tete na debonom. Donc obozoyoka libanda wana donc papa wana toyebi ete za papa oti na libota nini. Papa ya kombo ya famille nini. Est-ce que est-ce qu'il y a eu négligence d'un côté à soin? Parce que il y a eu peut-être négligence pour ta BCBG. Mais tu as précision dans la famille parce que la balabala Jibel a respecté que c'est guetté la nyonso et la bataille nyonso ça la BCBG mais ndenge ba demeli de servir ya ko soigner ba côté est-ce que bino ba membre ya famille bino pe ba lycée bino pe ba vous allez approche la famille pour le banet. Ouais, merci pour la parole. Bon, en tout cas, pour moi, Toroki, Kozala Bengra contre BCBGT. Pour na Oyo Biso, Toyebaki, Sagem Mignon Magnata, Ndebo Monaboe. C'est grâce à Papa Chéri, Jibem Piana Mukulu. Donc, assistance à BCBG, Wan Toroko Lobango, na l'ivagation beauté to exposant oso jiba pesini ne to jamais mutoro ça en entreprise moko te ke bazwa sono te je sais pas bon tellement que ba mokile lingande ko interpréter toujours mal mais pour la biso tebi que papa Chéri l'a beaucoup contribué donc bon na o esenga ki o to mona ki na bato libanda bon nzambe ndeka mokano nzambe ndé salami ke ceux qui pour na mbongo sege milo manyata ko kufate hein ceux qui pour na mbongo atteindre le niveau de la famille, atteindre le niveau de la relation, mignon roi kufate. On a quand mokana nzambe, batubatika rosakana na moyi. Pour on a être cher au biso nyonso tozaki na ye, nati biso bande ko na ye boye. To na souci makasi, to na regret. Mais moto azo continuer biloba loba boye ba ke famille soki to yebi yo to s'en charger na yo botika biloba loba. Au biso to na kanda to perdre icône ya famille, dans ba sentiment biloba loba na bino on to na bosenga na ngote. Ah, on a des bons mais pas papa Sergei Mignon Magnata. Place Sergei Kolela, biso to Kolela nde a na lopango. Papa bozoyo kawana Sergei biso to ebiete. Dans le sel papa ya Mignon Magnata, ils a place au matanga ezali.
Donc, nous sommes pour moi beaucoup de regrets. Donc, on a bateau bayebi pensa te que gouverner pas tout ça otala ba okamo babi o sega kufi sega belaki ba tout ça bayebi te alors mais quand peut expliquer dans moi beaucoup c'est kaka et là on ni comme la de la bino voilà non bon en vrai dire ezaki malade yaki bon eza malade bon on a peut ça mon camp nzambe merci parce que ezaki pour na mbongo mais biso tenga to pas de sécurité mais ça mon camp nzambe ndenge salami donc botika biloba loba pour Moé ça kufi to kunda Moé na kimia c'est un star wa yebana ki na Congo mobimba maga botama ki na libota ma star ya Congo mobimba voilà. Donc to pe son air na muto na musalo c'est libiso na mboko RDC quoi. Donc en tout vraiment c'est ça honorable babosenga dans l'entretien ba ya matanga eza na ko préciser to matanga to na poma tete référence yango na to na saute muto ya nini référence eza poma tete to na poma tete so bokomi na se ya poma tete botunika repas ya papa nkumu ata mwana nyonso to atikaka fufu ata muta moto donc eza place obonga te toza na poma tete ya surtout matanga toza ensemble d'accord mais kaluti tokutio awa na lopango ya basega d'abord tozalaki nayo dernièrement na le mercredi na cinquantenaire tant bando kunda artiste sobe olobaki ba musicien balandaka bino na makambo te mais yo aux artistes et comédiens tout le monde directement à pas basege oye koluka nini d'abord on va présenter mes condoléances les plus attristées la famille biologique il y avait nangai mokonzi Souza Sege Mignon Maniata nous sommes en résidence familiale et là qui c'est que tout ça qui a une relation solide. On a présenté mes condoléances à la famille na bango et puis on a une deuxième position on a fait mes condoléances à la famille artistique Mobimba précisément na BCBG et pas à papa chéri parce que na mutu o na minute o mutu aza blessé pour le papa chéri a été parce que balongo les généraux na moko donc généraux na moko tikié donc on a présenté papa chéri bin Adam on a présenté vraiment sincère condoléances au nom de tous les artistes et comédiens vraiment on a présenté yo na pesio ba Fox na fortifié yo parce que na yebi douleur oyo yoka parce que notre autre émission moko dernièrement batuni papa chéri Sega za nani pona yo donc azanga na ndenge ko définir qui est Sega donc azana ba grandeur moko papa chéri donc on sait jamais ngana ye parce que il va na venanga et puis un natif pe matete avant d'apeler na matete ba kanza ba vena so ba lempela donc c'est la famille ngana mona matete yango na yé il y a sans polémique pour partager douleur parce que le but na leli na balabala là na moni ba publication on a yé lelo na résidence pas on peut on a salle interview tout bien que Fumu yende li konza famille na bango OK il vraiment li konzi ya famille ba Séguin père ba Séguin daya yende mutaboko la bango donc yango moni présence nanga awa Séguin lelisi biso Séguin a lelisi corporation nyonso artistique ba comédien ba musicien donc ba artiste tout na minute oyo tout ça vraiment abattu mais tout le monde vous a soufflé parce que beaucoup d'artistes à côté awa beaucoup de famille bango moko artiste monene le quoi Séguin ça vous a dit depuis lobby normalement héros famille artiste va ça déjà milliard on a famille na bango nini tout kutika yo beaucoup bon déjà biso na liloba place na sambela pas prophète pour le compte de Dominique tolela mingi na bato baolela par rapport à ba fête biso na ba fête tozala moins mais place bato basali ba bungisi être cher nde toyaka ko pesa vraiment dernière demeure to ko partager douleur il y a sans flatterie il y a sans ça donc amour vrai hein assistance moko sincère tout ça ba never hein tout ça ba never yo benginga yo uti GB je crois bandal yo uti bandal ti oye na moni ba darling baza awa donc on a PCP cordon na biso Vincent chez Louise place à Zali na Paris na PCP ba mbote vraiment ba comédien ba olela ba comédien ba olela
ba musicien baleli omoni musique na comédie ezalaka nango eloko moko soki ezwi bango ezwaka mpe biso soki ezwi biso ezwaka mpe bango donc na mito napesa bacourage parce que Roncien Kanza aza ami intime ya Anse Luzolo so otali statut ya Anse Luzolo aza inconsolable Roncien ya comédien te Kanza leka seguin o bazalaki na Inde ayende bazalaki na Inde wana aza ami proche ya président Anse Luzolo Anse na mito aza inconsolable so otali bastatut na ye aolela kaka et puis na pesi ba Fox na masa nanga Chuda ya yemba na BCBG R9 Nono Fuji malgré alongwa mais azali moi na BCBG le professeur Jules Kibens bave nanga Bario donc BCBG mobimba to partager douleur na bino le bien avec na président Ibrator contre maître na bataboche to rakuto ka écoute kitambo et to que des beaux marchés là to bengi puis Roger biso azala so na bon marché te matanga kozala awa na des bonhommes donc là si les lotis ba 12h 13h ba au moins présence à Ibrator aoya awa et puis ba mission ba na retard to ba kiso ba na retard ba sala ka ki danser na matanga te ko ya na pokwa o sapete o ko la mutuka na projet ozaki nango ye ko partager douleur donc yango to mola na biso to sala street mob aimons-nous réellement vivants. On a présent Saïsaï, présent Duche Kapanga, Igor 2 minutes, présent Mike la Duchesse, Fatou Miracle. Vous comprenez, donc aimons-nous réellement vivants.
Chers amis téléspectateurs, Nazo s'est retrouvé dans la commune Yantsele, dans le quartier Nganda CC. Référence Ezali, Naza à 2 minutes na hôpital ya Mama Olive Lembe Kabila. Naza à 2 minutes na concession ici quand Mama Olive Kabila batubandaku. Mais awa toza kunate, toza en face. Toza en face, toza na kati ya concession oyo. Na kati ya concession oyo, ceux qui caméramen nga otambusa caméra be omona ke batu ba rotonga, ils ont la carte de concession, batu ba rotonga puis batu musu basi bandaku na bango. Mais oh, les opportunités na libino, c'est-à-dire bolela mingi na poto non, na bandaki chantier, na tinda ngambongo, balia ngambongo, nazo linga ko banda ko tonga mais nazo banga. Voilà une opportunité pour Nabino, bona nanga la kati. Voilà. Nazo la kati ya lupango yo, bomoni yeza chantier. Mais déjà, je pense que le réalisateur Amsa Rochela Bisso plan yandaku oyo, c'est une maison lupango ezali 10 sur 20. Eza na ndaku ya ndako bomoni zo tongama ndako yo na minute oyo etikali kaka ba travaux ya ba dernier travaux ya finissage, c'est-à-dire ko tia ba porte parce que ba singa courant basi bacha basinga ba ya bantenne basi bacha, c'est-à-dire tout est déjà prêt. Etikali kaka ba travaux mike na kati soki ko la ndanga na présenter batu ndaku, donc plan ezali. Mais sur le tel moment, on a déjà que mon colon nango a zupena tana otonga. Donc awa tozana na se, awa naza na salle à manger, awa eza salle à manger, awa eza salon, eza double salon. Donc salon ya ba parents, le salon bana na salon ba parents likolo. Donc awa tozana sawa, eza salon et puis awa eza cuisine. Soto koti awa eza cuisine et puis mon colonda ku cuisine a rose pas dans la posa va ne libanda la mané libanda a ko va ne pe déjà awa na kati. Et puis après ça awa boza na magasin na bino ko tia ba biloko na bino rolia et awa eza je pense bianderie, ça déplace en osukola ba bilamba tout ça. Et puis ça na sorti moko tomate escalier. Donc tout est déjà fini. Moutoua ressemble à ndako, ressemble à lupango yo. Ayene osara ba dernier travaux parce que mukolo nango ou mukolo azote kango asa sali musala nyonso déjà. Soro mati awa tozana deuxième salon. Awa eza deuxième salon. Donc salon à ba parents. Et puis dans le salon assez, il va visiter awa mutaro sala salon à ba parents. C'est-à-dire, soroye awa, ba garde-fou et rozala awa, tobaluki, soye tobaluki, toye, toza na chambre awa, eza chambre ba parents, eza ya munene, grande chambre yango ya ba parents, 2 mètres sur 64, na moni ba komi kuna, bomoni déjà donc tout est déjà installé, ya ba courant donc biloko tout basi bache. Soroye awa oza bakangi awa eza chambre moko eza awa chambre pe mususu eza donc eza 3 chambres eza oui 3 chambres oh dans chaque chambre eza na salle de bain nango, chaque chambre eza na salle de bain nango. Quartier pe bamona yaka laksa likolo bamona esika nini toza eza te ke o mboka moko sika te donc eza pena esika moko batu déjà basi batongi batu bazovanda donc les quartiers ils ont la carte de concession on a tout expliqué. Donc ils ont une opportunité na moto yo azana posa so mandat kunaye bino bana poto pozo talanga okosalango Airbnb na yo mais obongisi yango meublé yango batu baro banoya on a 3 chambres on a 2 salons na C. Donc tout est bon pour que moto o tonga donc so tel même likolo donc si atie ba tol na ye donc et tu ba travaux moni même ba crépsage ça tie nyonso donc mutawa so manda ko sala ba dernier travaux oyo ko sala que a soki o s'installer yo moko o sala mo résidence na yo soki pe o sala mo parce que je signale que courant eza maeza ba voilà ba courant ba prépé o la ça même câble yango donc courant ezali maezali et puis nzela ndenge na otu ko signaler château
Roselanga illustration et là donc sur boulevard Lumumba, entrée à l'hôpital à Mamolive. Surtout quand entrée à l'hôpital, entrée à l'hôpital à Mamolive, je pense que château l'exhibition na macadam. C'est-à-dire au bani na macadam, au souki na macadam. Donc là au kotarara, au tamblara zelo mukie, au komi maman na pas mon. Donc voilà un peu opportunité tout ça awa. Château to kitapo topé ça, topé ta skoli solo na bien assez. Donc AP chambre. Donc biso la voix du peuple tu as la masola bien, tu as la masola kitoko, masolo ro sunga batu bazala bien. Olo lela o soki na sombi lupangu na tindi mbongo na famille balienga na tindi na bakamarade balienga. Donc voilà un chantier oyo mukolo nango pour des raisons personnelles il a décidé ya koteka yango. Donc, nous avons tout le besoin 10 sur 20. Tout ça dans le quartier Nganda CC, dans la commune Antsele. Si tu estimé dans minutes, si on a un aéroport, c'est moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes au commis. Donc, on a pégé dans Macadam, au côté pégé dans Macadam, au commis Mamoko, dans l'Opan Unayo. Pour tout contact, bon, Bengiga à Vincent, le numéro est bimi, nega tout ça la rawana, pour n'avoir pas prix, oyo, bah, tché pour l'Opan Unayo. Donc, tout est déjà prêt. Badal, Batonga déjà Badal, prix perdu, donc tout est déjà prêt. Et si tout va bien, en tout cas, on peut savoir ce image, il y a plan yanda pour que Moutaye ba elo nini ba sala. Mais déjà dans cette présentation, ils a peine clair. Contactez Vincent, que son balupa on a yo, nena lobi courant isa, ma ezali, nzela isa, tout est bon pour que oko matata lopango na à travers chaîne Abisso la voix du peuple. Merci. Gloire soit rendue à l'Éternel, bien-aimé. Que le bon Dieu vous bénisse. Partout vous me suivez en direct. Je voulais juste dire à une personne, Dieu nous a recommandé de jeûner pendant 70 jours. Nous sommes en jeûne et prière. Nous avons commencé le 23 et nous clôturons ce fin de l'année. Alors je voulais dire à une personne, parmi ce message, Dieu m'a dit de prier pour la clé. Que Dieu te donne la clé de 2025. Écoutez bien aimé. Nous allons prier par rapport à ce message. Que le Dieu de la Bible puisse agir. Tu as droit de recevoir ta clé. Non comme un slogan, que ma clé de 2025. Mais Dieu te donnera cette clé. Et cette clé que Dieu te donnera, ça te donnera le pouvoir d'ouvrir et personne ne peut fermer. Ça te donnera le pouvoir de fermer et personne ne peut ouvrir. Le pouvoir que Dieu est en train de te donner dans l'année 2025. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors écoutez bien aimés, nous organisons maintenant une veillée de prière dénommée Clé 2025. Le 27 décembre, de 22h à l'aube, nous serons à Saint-Denis, 17 boulevard de la Libération. À Saint-Denis, c'est derrière la gare. Vous arrivez, c'est au 2e niveau. Nous allons prier de 22h à l'aube. Écoutez ce que vous allez faire. Faites-vous enregistrer à ces numéros. 0033 7 66 27 40 0D. Tu envoies un petit message, tu dis, prophète, je serai là. Je vais prier avec toi toute la nuit. Et je vais récupérer ma clé. Et il y a des orientations que Dieu nous a données. Tu peux commencer à prier avec nous pendant ce temps-ci. Tu envoies ton numéro. Je te mets dans mon groupe de prière. Jusqu'au 27, nous allons prier, implorer la grâce du Seigneur ensemble. Partout où vous vous trouvez, n'hésitez pas d'envoyer un petit message. Tu envoies ton numéro et tu seras dans mon équipe de prière. Nous allons prier tous ensemble. Deuxième chose, n'oubliez pas les jours-là d'amener une bouteille d'huile, une bouteille d'eau et une clé. Tu viens avec ça comme symbole. C'est comme ça que nous allons prier de 20h à l'aube. Que mon Dieu vous bénisse. Ne ratez pas cette occasion. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu es mon invité de ces grandes veillées de prière à Saint-Denis. Soyez bénis. C'est votre frère, Père Condé Israël. Soyez bénis.
Merci bien-aimé, merci. Docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe, mwinu, akosokono c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Touche. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du